ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure officielle, bienvenue dans Demeure analyse. Grande et majeure de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Tout continuer à s'abonner, puis surtout qu'on partager massivement les liens à la vidéo na biso. Ceux qui s'abonner, qu'on activer cloche de notification pour ceux qui la vidéo est cotim balamoro a parmi batoli bosso. Bakolande yango pour supporter que na le bamo malembe pour santé pénis pour permettre te vraiment les autres le bela matanga Evelyne Kamo Lopez na ya Dadidi Kambala o atiki biso monsieur Bio vraiment o eleki sali pasi mpe mawa ça fait très mal dans la mesure où batu minene boye ya mboka na biso ba nomoko oyo tokoko négliger te ba kufi mais le lenge ba famille et gérer les makambo na ba rumeur sima ya oyo komeli ba wei ndenge ba famille gérer les makambo je vous dis eza ba scandale moko énorme surtout tant tozo koyoka ke moto le roi ya dadi cercueil na ekoko fungwa te po koma ekobeba koma déjà kobimisa solo tomituni qu'est-ce qui s'est passé na mbongo nyonso famille ezwaki. On va en parler tout au long de cet élément. Alors, d'entrée de jeu, je dis grand merci à toutes les personnes qui m'aiment et qui me soutiennent. Je tiens à rappeler que cette émission est un cadeau signé Vanessa Herwig, Azana Belgique, ou en ville Yaspa. Azo sayamno ba perruque moko ya kitoko makasi. Vous en avez besoin de perruque qui a qualité ou contactez Vanessa Herwig sur le +32 465 32 36 38 +32 465 32 36 38. Vanessa Herwig a livré partout dans le monde. Donc bengaï ozala déchuté. Donc voilà. Kobandana matanga ya Evelyne Kamo Lopez. D'abord remercie na bapanzi sango parce que au fait c'est vrai que vous n'étiez pas ceux qui étaient devenus potes, collés les uns aux autres pour que l'organisation se passe bien. Vous avez fait ndenge boka ko sala. Mais Maramboleki n'en bien dans le calme, dans la mesure du possible. En tout cas, enfin bref, vous avez fait en sorte que les choses se passent. Mais moi, des organisations, na biso na niveau ya bato a médias en ligne, concernant un ndenge toyo kanelaki. Po boye bi ndenge toyo kanaki, marambo salami bongote. Nga kutuna oza sango nango lelo, j'avais complètement perdu de vue parce que dans un hôpital et j'étais vraiment à l'hôpital toute la journée. Genre j'ai fait genre 2 jours au Nazarka, en hôpital du matin au soir, du coup j'étais déconnectée mais de tout ce qui se passait. Madame Bebele Zaki penza olekanga mais naza en contact na ba Barizi na ba Cynthia Kapashi ba obtenir informé d'excuser la situation. Alors j'étais vraiment choquée de voir que Babilo Romsunde Toyo kanela ki salamité mais bon. Le plus important c'est que ndeko a condamné na kimia. Oyo choquenga na etali matanga ndeko Evelyne Kamo Lopez eza que ye moko de son vivant atikala koloba te kaza na mwana. Mais banungunu e bande kobima ki aza na mwana. Bandeko na ye bapanzi sango misusu bazaka koloba ke aza na mwana te. Jazz Kavulu o azaki considéré le roi pire Evelyne Kamo Lopez aloba pe na monoko na ye que Evelyne atiki mwana te. Mais ndeko mosusu ya mopanzi sango ya ndenge TV alobaki Evelyne atiki mwana. Ba mosusu bazako ba 6 ans, ba mosusu ba 3 ans, mosusu ba 4 ans, mosusu 5 ans, âge mwana mopeza ko ebana te. Maman ya Evelyne na monoko na ye alobaki Evelyne atiki mwana te. Jour ba ken batuna ki tango jour Evelyne akufaki na ba bilili zali. Mais toi komona ndeko ne ya mobali asala émission na fillette moko na maboko et fillette ango aza na ba trait, c'est vrai kaza clair loko Evelyne était, mais aza na ba trait na Evelyne et ndeko na mobali a se présenter na kombo pe ya Kamo alobi yende mwana Evelyne aza na 3 ans. Mais elle m'a l'air très grande pour une fille de 3 ans. Finalement, Evelyne atiki mwana, to atiki mwana te. Pourquoi la famille ou l'entourage de Evelyne va tâtonner sur l'existence de cet enfant? Est-ce que c'est un enfant qu'elle a ramassé une route, qu'elle a décidé d'héberger à beaucoup de à considérer le rôle à moi dans as un enfant adoptif, toi as pena fruit à bantraï naïe. Pour fruit à bantraï naïo, au beauté na mutu, au beauté na kizengi, na mutu ali boba, à moins que balo basoka omeki oloba kaza mwana ya mutu wana.
nde bakangisi yo. Mais soki aza mwana na yo moko déjà ke mobali na ye officiel toyebaki te, je ne vois pas pourquoi est-ce que on va mettre cet enfant qui demain peut-être verra les vidéos parce que maman na ye aza mopanzi sango. Naza sûr kaso komona ba caméra ba bilili et doit filmer. Peut-être qu'un jour sur les réseaux sociaux, elle se dira ah, j'ai envie de voir comment est-ce que s'était déroulé les obsèques de ma maman, j'étais très jeune. Elle va tomber sur des vidéos de sa maman où l'on dit que sa maman n'avait pas d'enfant, ou elle-même de son vivant, elle n'a jamais dit qu'elle avait un enfant ou pas. Mais comment allez-vous expliquer cela à l'enfant? Et si la maman de Evelyne dit que Evelyne a tiki mwana te, c'est par peur du père de l'enfant, bah yebisei que mon nana zara yete, ou est c'est là en tente na bango, ou elle est en train de protéger quoi? Cet enfant-là est entre les mains de qui? Mon nana beaucoup la marie pas nani, azaro beaucoup la mi pas yemoko Kamo Lopez, tozo beaucoup la mi pas maman. Ndenge maman na kufa otika le pas koko na ye, to ke pas papa na ye to pas. Donc pour pousser biso to se poser ba question, to pousser ba réflexion na biso très loin pour une histoire au fait que moi je juge pas important au fait. Même si elle-même de son vivant, elle n'avait jamais dit qu'elle avait un enfant. Mais bino famille, so boyebi kazana mwana. Bolo bana biso katiki mwana. Bolo bana biso kaka katiki mwana. Poto kokoye bata, ba o a bonne volonté, ba osata na moi 1 euro, ba koluka kosunga mwana wana. Ou soit carrément, dites une parole, vous tous, qu'elle n'a pas laissé d'enfant. Et non que maman dise A et B, et puis demain on voit son frère qui débarque avec l'enfant sur un plateau de télé en pleine émission qui dit non, atika ki mwana, avec beaucoup de légèreté. Mais pourquoi tout ce scénario autour de cet enfant? Quel est le mystère qui est caché derrière? Quel est le mystère qui est caché derrière? Serait-ce que les gens supposent que bandero ba bebalana ba zonana problème nde mobali na bango kokoza papa mwana wana? On sait pas parce que nous ne voyons pas ce qui motiverait une maman de refuser d'accepter qu'elle a un enfant. Moi, ça me choquerait que maman n'a pas. Peu importe la raison, peu importe qui tu es, je ne vais jamais accepter ça, mais je ne vais jamais cautionner ça. Jamais. Je me mets à la place de sa fille dans 5 ans ou dans 10 ans, grand max. Même dans 15-20 ans, si YouTube ne ferme pas dans notre temps, je me mets à la place de sa fille, mais je serai sidérée. Quelle image est-ce qu'elle aura de sa maman avec tout cet tâtonnement? Et où ça passe? Et akunda mi ape manakimia makambo sami ndenge salami nzamba pesi nzamba azui, donc voilà. Mais ils ont bloqué pour corriger. Na ba bomo ndenge toza na bomo ibo to préparer ba départ na biso. Et façon pour préparer ba départ na biso, ils appellent na bilo wabo ko bomba mwana to ko sa so ndenge nini. Ils appellent ça ki to ko makasité. Mais bon. Basamba na mo ite to binzela na eza polele api manakimia et c'est mon avis ça ko ba katiki progéniture atiki mouvement to tato ba Kamo Junior, donc petite Kamo Yeyo. Donc voilà. To betel solo ya Dadi Kambala. Monsieur Bio, tapis rouge. Susuki Tomina. Un grand acteur de notre pays. Liwana est bouleversé bato ebele. Na oye ba susu ndenge nini bato balelaki. Vraiment bato baleli bio. Bato baleli makasi. Makambo ndenge esalamaki maman Denise atindaki contribution na ye 15 000 $. Protocole n'est ça la habituellement par maman Olive et que maman Olive soit aillée avant d'ici pampaka théâtre na famille à remettre enveloppe bossa la programme soit à tindi maman Angèle avant d'ici pampaka ya famille pampaka ya théâtre bon yango to s'organiser nini to tambola to ça makam. Mais la protocole ya maman Denise bon okendaki mbala moko na maboko ya famille. Ils ont ma bête, ils ont bien ça qui gestement et bien tout ébicier, merci mingi. Et montant où appelle ça 15 000 $ à estimer que et quoi que ça suffisant par rapport à l'image et à la personnalité des peut et puis que n'est suffisant. Tout est que n'est suffisant. Votre famille, même si théâtre, si votre théâtre, biso tozo mbongo. Bino mo lukela biso kaka. Et si ka rolé la dadi. Donc on a qui ba réunion ba théâtre ba sala ki mo nungu benda na zonga kuna tokei tindika tia kala. Après
Finalement, ici, on l'a dit, Zouami, stade des martyrs. Date est changé à la dernière minute, c'est plus le vendredi, c'est pour le jeudi. Bref, date est changé à la dernière minute. Jour au corps effaqué bima tomoni kita na kati ya stade des martyrs. O ba pesa ki ba frais ya logistique te. Fami bino bolobi na ba théâtre ba luka mino esika olela. Ba pesi mino esika olela. Fa ba futa ya souffra logistique pour mon installation. Point d'interrogation. Ba chapelle ardente, ba catafalque, ba biloko et au bâti wana même pas digne de Dadi di Kambala tapis rouge. Tellement simple. Et le remuka ya mukie à la va vite kaka bongo bongo to ebiti. Objectif ezaki kaka. To sala mbongo mukie pour mosusu etikala. Bana bolia na sima to neti ndenge nini. Allez, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Ce qu'on entend, c'est que, et ça m'a sonné, on doit se le dire, nos familles africaines, ma famille a théâtre, après la mort, il y a des basta, sonné vraiment. On apprend d'abord que le corps devait sortir le 27, on va décider qu'on embaumer, d'adi le 26 na 12 heures. Donc, kala on est des zaki na mort gazaka na embaumer n'habite bamboma mutu la veille. On a vu que babongi sera déjà bien avant pour que tu encore ko bimeza so na bandenge ni te pour baksa blo mususu. Ndenge en tout cas na yo kaka. Bosali yango le 26 à 12 heures pendant que le corps va sortir le vendredi le 27 jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour une désorganisation modèle wana pour na wazana ndeko na binomoko. En fait, bato théâtre bazana musika binomoko nan. Moi, je pensais que, pour une fois, que famille a on va sentir la différence. Donc, on a peine que s'investir. Oh non, on préfère encore 1000 fois les comédiens, mais au moins, on pesa image ya honneur en fonction à bolingo bazanango pour n'andego na bango et surtout pour na miso ezo kutala bango surtout na regard abato babimisa mbongo na poche na bango. Namonaki papa moko alekaki mobile mère ebe ba solution ayaki alobi ayeli Dadi bilamba tout ça ayeli Dadi bilamba kolata biso kuto sepelaki na geste na été parce que tomonaki ndenga médiatisaki yango. Mais j'aurais voulu kalata esusu elamba wana parce que ba oloba que famille ke kosombela tapis rouge mais c'est bio bilamba ngo koki ete baye ko kende na ndaku koluka bilamba ya ye moko bati na sachet baye nango nde boye penza makambo ngo tosali o soni nini oyo siko non seulement atlati elamba kala mais bozongi boye na ye moyen kofongola cercueil ezate po baninga balela ye po solo akopola akomaki deja kobeba bandeko ne baki kokunda moninga bamoni ete o makambo nini obiso toyoki oyo na mbongo nyonso bapesaki et pire encore bino bozwi mbongo matanga bolobi bokende kotiango na banque na compte bloqué. Vous vous foutez de la gueule de qui au fait? Vous pensez que nous tous dans nos familles te koufé la té mbongo matanga o bobi ke boko dépenser ngo tous les jours les loto somba bolobi to sala bolobi kuna to zonga boye bokotisi yango na compte bloqué. Pour que ce soit on a besoin to somba polo boké non na banque boké retirer mbongo compte bloqué to yebike ils a compte mo bo si mambo on a té pendant une quelconque durée. Moi matanga nde bosela ki on a compte bancaire bloqué yango sage nini ya famille avanda ki apesi bino likanisi na boyoki epé pour ça on a battu so to za bata bon na famille bon bakanisaka ke ya kanisaka ke o yazo loba yango ndeza logique yango ndeza na sens sage nini ya famille apesa ki ide wana bopesi image ya malamu te ya famille na bino bobimi lokoso bokundi ndeko na banorme te mpo na nini fallait botika bato ya théâtre basala na monde basala d'habitude fallait botika bon participer na organisation mambo wana osala makambo s'impliquer fallait botika bango. À la fin vous avez essayé de vous rattraper mais c'était tard le mal a déjà été fait. Pour na nini bokomi na ngona mo pour na nini to repesa tous en leçon morale or ça noter c'était votre frère avant tout mais
Azaki personne publique, il appartenait à tout le monde. Dans la minute où n'importe qui a des comptes à vous, va vous demander des comptes pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez foutu, bordel? Qu'est-ce que vous avez foutu? Qu'est-ce que vous avez foutu? Compte bloqué? Non, non, vous êtes dans l'abus là. C'est l'abus ça. Vous avez abusé. Vous avez abusé. Et puis, qu'est-ce que je vois? Beaucoup de gens qui n'ont se tromper. Dans l'interview, ça m'a dit que Dadi atikaki biso. On dit que Dadi abalaki te. Moi, je suis à côté qui n'a pas côté qui wana po mususu akata qui est pota. Parce que mususu akata, mais à part wana, Dadi azana basimi balé. Moi, si eni naie. Dadi ti azoko kufa. Dadi azako futa ndako ya basimi balé. De famille bozo ko reconnaître en que Dadi azako futa ndako ya basimi balé. Mais ba omi balé babalaki bango te. Enya luki ayerolela matanga esika ya liboso zaki bolobi te enya lela na kwa na ye comme ça jour matanga au salama aye wana comme ça et pour créer ma problème te atiki bana kuna atiki bana koto pire tant tinde to ke kinga kati tant bilo ozo dadi alongo yaki ya enyeke kuna ya mama wana petikali mais na lina ye bakaka na ndenga mabete za famille na bino j'en ai rien à foutre mais c'est une question de curiosité bano so ba se poser. Moi, si au Bossambelele avant un assez, aza mieux que Eni. Parce que Dadi avait 2 maisons. Comme ça, on a kuna kota nanda kwa libala. Poka bakata ki pota ni tete sa linga kota kuna te. Mais moi, so Dadi anol nga mingi. Eza oana mususu. Eza problème te. Peu importe. Bon, ça les prières avant d'ina seye moko. Kaka po aza mwasi o azaki na ndaku wana na Dadi. Na minuto Dadi akufi po. Oh, mususu azaka obenga bozoka te ba téléphone bozo pesi ba suite te concernant état de santé mbale. Mais tina suka bino pe famille boyebi ke mwana bino azaki awa azaki pe kuna. Boyebi kaza na debasi. Mais tant bosali prière wana public. Kaka na mwasi moko. Siko po o wana mususu nani asambelela ye. Tango koma biloba loba awa ndenge mwasi nyoso so ba sokolo eta koma ka koma olekela biso na be mission na TV wa po ba sokoli ete e koma likambo abimi mwasi mabe. Mais déjà, acte obino mon posé. Vous ne pouvez pas attendre. Parce que je pense, ceux qui d'adi a balaté, beaucoup yo salle la prière, wana na moi siné na kata batu bongoté. Il faut que la cérémonie mon beau ça en coulisses entre vous en famille. Et puis bon ya beau choquer enité na sala na moi si moko. Nazo comme ça nza mazo ba a rompre lien ceux qui pe ama ceux qui ni na lina yeba pauvre et loba maki ke d'adi a balité. Mazena basi mi bali. C'est que fait bosser la paix et ni prière wana vous avez moi c'est un sous prière wana pourquoi vous avez privilégié celle-là à la place de l'autre pendant que le gars vivait avec 2 femmes. Le gars vivait avec 2 femmes s'il vous plaît, 2 femmes que vous connaissez, que vous savez. Et c'est la surprise c'était pas la vie non. Pourquoi vous privilégiez plus yé et vous avez négligé l'autre. Mais je pense aussi que ce genre de prière, on le fait que ceux qui bazaki na lien sacré du mariage. Cérémonie, on a le quoi bazar lien sacré du mariage, beaucoup dans le coulisses, en cachette, sans pour autant médiatiser cela. Imaginez ni bo pesibo mais quand on peut expliquer biso dans mon équipe de comment quoi aider des azaroleka azako ba makamu na calme avec beaucoup de sagesse mais niveau makamu salamina makambo yende komba azarolo ba émission na moni balanité na famille to bande ko ba famille Dadi penza boza exemplaire boza famille malamu mena suka ba bombo bo miseli biso mais tozo ko tala tolobi bon OK. On préfère 1000 fois, s'il vous plaît, les familles des stars. Ceux qui prochainement, artistes, moi, à te souhaiter, mais si jamais ça arrive, vous dites que artiste, va pour t'en coller l'année, on a bango, bazumbo, on a mabo, on va sali ba programme. Pour son bon, on est à quitter, bonne bo sundoli la bango beurre. Azaki nde qu'on a bino. Mais ce que le roi bon, on zaki bota makambo et salami. Vraiment, ça m'a fait très très mal de voir toutes ces choses. Il faut élever conscience, il y a artistes, comédiens. Il faut élever conscience à ministère, et à culture, et à mboka na biso. Parce que tous les gens qui la famille ou coca colon la 10 francs basi mbona mabo ba gérer mabe mais son ministère de la culture est à la quitter artiste on a koufi aza un moka ministère de la culture abi abengi morgue bo bosala bo bolandela bo bozonga bo ministère de la culture atindi lamba asali akundi artiste mboka na de ba biloko nyonso eza quitter de ba biloko nyonso eza quitter botala niveau mutonga kende ko somba bilamba bazoki tanta ozo mesure bilamba oyimo kwa zara na déjà na ndaku nete po kokete bazoki bilamba mwana age ni yo bazoki te aleki na ye ya mwana ya ndeko moko to ndengeni
ça n'a pas si comme on a bloqué son père Sony modèle on a koyoka yango surtout. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ces obsèques dans les commentaires. Nous, on vous dit ce qu'on a pensé de ça. C'était un scandale qu'on pouvait éviter. Et réveiller conscience, il y a comédien, et réveiller conscience, il y a tout nyonso. Mais le plus important, de voir comme nanda kuna na dernière demeure na yazo kopema na kimia, biso ba etozui chance ya kotika na bomo ito so corriger to ba ndenge nini to kokumbana na mokili oyo ya se. Surtout prière ebele kobanga nzambe vraiment na ndenge ya bosolo. Merci na moto nyonso alandi élément oyo et au besoin vous contacter biso kaka na plus 243 81 37 26 458. Merci beaucoup na lobi na bino, à très prochainement, bisous bye.